Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka. Bienvenue ma chère internaute Nabiso à www.infoplis.org avec Peggy citant le parallèle de la presse congolaise. D'abord on a payé merci beaucoup Nabato Union sur vraiment Bazali Kota Nabiso vraiment massivement et surtout Nabao Bazali ko s'abonner toujours na katia site Nabiso infoplis.org. Donc merci beaucoup déjà Nebo Monga a naza na commune à Bandalungwa au place vraiment na ko ba information et chronique musicale parce que na Peggy citant le parallèle nazala kawana vraiment pour na Melabino ou vraiment Italie makambu ya chronique musicale et au Italie actualité musicale et les lots na commune à Bandalungwa au place vraiment na ko ça la visite il y a Adada donc Adada na sur Boyebi et vraiment au Azalaki Binissa et déjà à comment la propre groupe na sur bomona qui ba exclusivité Peggy titan dans l'accès bino awa et les lots siko ne to ba ka et les lots ko zarane bandelipe suka vraiment Adada Aza toujours wana pour satisfaire ba mélomane na sur Bomonara concert wa Betaka le 23 décembre 2017. Je pense que Bomonara vraiment niveau capacité intellective et capacité professionnalisme artistique au ayela kibiso et na mungongo kitoko parce que bino bana poto bana le monde entier bo pesaka chance bondimagité bomoni vraiment mungongo wana Adada bimaki donc les lots déjà naza awa et panaye au par rapport au Solane par rapport il y a confirmation il y a Kofi central donc Bachar abonné, Bachar internaute Nabiso au Bolinga Rabiso vraiment beau à l'attentif. Déjà là on a Robenga invité dans les lots au Solanae par rapport il y a Mambo Azali ko préparer bientôt là Adada Lobi Kazo s'appelle Sabino parce que yenga na mikolo nazo benga le génie de la musique congolaise et africain parce que c'est un monsieur autagimba moro na instrumental mais ayemba la moro na voix c'est pas facile batebele bazalara soki azalaki par exemple na makambo etali kokobeta instrument et pona ayemba ils ont vraiment très difficile mais Adada coup de chapeau né nazane lelo na reçoane par rapport à Marambu ya Kofi central. Déjà je vais appeler mon invité déjà je pense que Babim Bolio Zolanda Biso depuis Renoir Nozolanda Biso Joe Ambo yo motema Amoni Chino depuis Paris Bozolanda ngai et nabato nyonso vraiment na bosanité Ousmane Gouzele le Fridaus depuis Paris pas Zolanda déjà na obenga invité nanga faut bien comprendre que tout ça en pleine répétition talara rapegi titan tellement nazara vraiment attaché de presse ya mouvement oyo yango moni ba pesa une opportunité déjà je vais dire bonjour à Dada. Bonjour mon frère. Bonne santé. Ça va on est na faute. Net pepele. Bata poto na bata le monde entier malgré que maloba olobaki bana ko s'attendre na motie mais tout monde que par rapport à l'évolution nengo zalaki na ba master na nengo komi yo moko tozo mona maki mamwezo mata et dernièrement tocho mona ba master ba master zalaki na ba Ibrator ba Mbonzo bato za na master ah vie non par rapport au nengo zalaki ne bozaki bongo mais na moni c'est comme si tango komi yo moko baza mikolo na ngana lekini bango baza mikolo pourquoi les génies ouais voilà pourquoi les génies voilà pourquoi les génies la question il a fallu question na nous zélande yango Kailo Bati pourquoi les génies en fait je suis génie parce que moni en fait, on a posé la preuve que explication. Mon explication. Est-ce que je peux appeler le musicien? Je vois que on appelle les musicos. Les musicos, les musicos, il faut comprendre. C'est en latin, je pense. Voilà. Oui. Mais ça va. Oh le bakanisa qui on dirait que ça là un mois. Mais maman comment on dit? Expliquez-nous comment génie. Tous ça on a génie. Bana poto, je pense que vous comprenez vraiment tous en séance à répétition et pas Dada le génie de la musique congolaise et africaine donc les lots rien à dire Boromon a ndenge place to que ne Peggy c'est il est le parallélo parce qu'il y a na mituna moro vraiment très profond yebisa biso dans le génie au bengi mouvement ce que expliquer ba cher internaute ba landa de partout dans le monde.
En fait, chef ou pardon. En fait, ce qui est vrai, c'est que tu as blagué déjà. Merci Nayoum de Abisso. Déjà, mon ni batu tout basanga na boye pour batala batu. Ba rapona buzo baté. Wana makamno fo sala pia baté belé. Ouais ma pe ouais ranson héros. Fali pour papa héros mais otiki pe bango ouais ma dio moi mukeleke telwa ngai boye. C'est que considérer biso quand même. Zama pambola yo. Mais bon orchestre oyo. Eza orchestre nanga. Et puis mon sala oyo. Eza makamno Kofi Central T. Oh, eza orchestre Kofi Central T. C'est mon orchestre. C'est moi qui est dans Kofi Central. Donc, on a produit à Kofi voilà. Central. On comprend. Disons, en même temps, on s'entraide. Donc, on s'entraide na bango. On va pousser dans Kofi Central. Pour ça, on a zui, na ozonga pa na bango. Tu vois, moni, aujourd'hui au lendemain, tu es au cola. Faut monter na biso pe cola. Vous comprenez? Tu as même si tu utilises mon bimka kalamingtea. Tu as même si clip national déjà Kofi Central de bimi. Tu as comment on a parti parce que la question peut me tourner. Nga kuna posa no baka makambo na po makambo ni buno tuna bato na makambo so banani soki kwangela lele soki nani nga na posa na ngososté. Et on a posa makambo ya vie na ngande. Bo sala album bokomi na niveau nini? Si. Makambo Kofi Central komi na niveau nini? Makambo na posa nkanka ya ngwana. Postinote, j'entends beta sima na sol. Faut yemba ne to beta rande. Na bien. Mais kokunda nanga nango te zayote. Amaye. Sikana. Obiga fala na raison quoi. Acha ba eza lenga musique mais ça va ça bon. Se finir ya mbata ça ba Pinalo. On y va. Kunananga nango te zayote. Mwana mamu bomika kaye motoyo linga stopiro bominda motoyo linga mwana mama bomika kaye motoyo linga mutunanga bacha na sani ngai oyo sepela okomisinga Jean Baptiste oyo sepela meko kunananga nango te ezayo te Chimikai, ay ngay ko kuna nango te. Ezayo te. Kobumika kai motoyo linga. Kobumika kai motoyo linga. Yo bomika kai motoyo linga. Egitita nangai abeta yangai te. Misaye moko mateki disque bolingo ne pa ya mutwane kiye. Mais prochainement ça la kana cycle d'amour. Tout ce manage soft. Ma besa yanga soft. Ezayo moko teki disque bolingo ne pa ya mutwane kiyo. Ah bon? Prochainement ça la kana cycle. Maboko. Je pense que ça fait plaisir. Ça fait plaisir à Miss Ngoma le riche noir balobi masolo ya sika esieye ngoma business bato nyonso bazana poto balingi batinda. Na bimisuruka mutu moko. Nani te. Non, la liste est continue. Oui, ok. Si on bosse, on fait pas des. Oui, ok. On fait pas des. Mais ça n'est le romo. Si on fait pas des blabla. Bino mbalene boza boza n'est le romo bana poto basenga yanga. Attends, je te dis. Attends. Ok. Ni pas d'or. Un pomme non. Boni ngana. Yaga. Les gars na moula yi hein. Ouais mon. Maintenant président. Oh, Ipator ya musicien na yo, to ya vie na. Na bengi Lipador. Ah, Lipador. Ngama sana. Rien mon gosse. OK, viens ngai. Ça un plan na go. Batangisa biso na gelage. De plus de 24. Amour à multiplication, les loyers comme division. Confiance na pesa yo bébé. Footinga zero ya nada ya jeni nanga namonya zila gaga boye nine dilu nanga namonya zila gaga boye Jonathan comment zila gaga boye
Comprenez, ma chère internaute Nabiso. Donc, Adada, il est génie. Amin bien. Valise. Ngobengizanga te kolinga moto matusu posa mabe kokodise ngobengizanga te kolinga moto matusu posa mabe molingo ya banzungu ya bilei ezanga bepisi kokodisi ndoki bashalu bakokokoti sanranda eza pe ya vrai eza pe ya solo ayo yiba bango fama ayo zo sinyo la kisaba eza na eloko moko eza na biomo bana poto basepela nango lo moi Jean Goubal boyemba na frère non parce que babenga bino ba Peace Choir congolais est-ce que kopesa plaisir na harmonie chindo tazolanda biso depuis Paris oleki bango donc eloko wana Jean Goubal eloko wana exclusivité nango eleka est-ce que kobetela biso eloko wana te oyemba bango moni biso tokoni na Congo na vimo boye ya ba guerre mais toyeba guerre on est raté bafima bapasi banini tout donc comprendre nga nako lula ba Peace Choir te ba Peace Choir biso wana ba génie ba génie basangani ba génie ba Peace Choir wana na mamu boye vite fait donc est-ce que tokopesa plaisir na vina biso Jean Goubal ou Hollanda biso Hollanda na baki banka eba bike bakaboni na baye bango donc le génie mutalobi donc ezayi quoi c'est la plaisir na vina biso Jean Goubal na nzembo wana elu nzembo wana boyemba na ton frère nzembo ni elu oh yemba na concert parce que bana poto balela makasi mais lo ndetse elu na zo guitare parce que bino mbali mtu boyemba ngo bien a ozo présenter ba musicien faut yebake bato be bayi baka badongolo miso ba l'homme l'homme n'est jamais satisfait ma maman belinga elu o boyemba na concert oui bolingo ya nzambe iyelele ngana bino yemba te ekomeza mambo génie te wanza mambo génie Nabi, allez. Et puis c'est quoi appelle-moi Génie. j'ai vrai génie Mais à mon père solo, yemba kango eloué. Mole manangayo, moi banzo mangayo. Jaya yo kito kwanzo to ya minzo to likolo. We ya mole maya Santa Maria ose. Longo nyana nzambe mpe na mama botaviki. Como ingwanga bisolo poki ngai na moni yo me yango na kobanga yango na kolenga lenga amour bolingo nabi ngambo ya nseye mele yango soke zalaki tawa me baltutu sanga na bobe yelele ulelile salami namba yelele lelile salami nanga yelele lelile salami nanga nabi na bébé baboli ngwazalo kola j'ai Nintendo te soko kofia kokio monaga mauvais yo retrouvé yango la bazana tegeni kolinga mozina tegeni ke ko bonolo keto na tegeni ke o meno kita pumbwa kenda tigela yo dodoe Calvin ngaye esa dodoe Calvin c'est la piano bébé yo baka motema na ngai poubelle te poboka posoto nyonso ya inception wana fe nemitaki yo pe na marché ke na humilité pelelo yo maike ndenge me condoléances ndenge me condoléances allez koko episode kitoko appelle-moi Jenny. Naimitaki yo pe na marchaki na humilité. Melelo yo pesinga liberté benenga itala na komi limité. Fali pupanga na komi limité. Bango ba komi limité. Obige. Muntasanga likambo ba alia peto alia.
Jimmy Mutombo na Ange Manda le célèbre. Oba sangani to mo finga batu. Yeba ke vraiment yo papa ko limité. Yo ngana kumuna nga limité na bona ma na bona na bona. Na bona. Appelez-moi Genius. Maboko vraiment, Maboko. Nasir et c'est belle ici. Et c'est belle ici, Yvonne Nzeza, papa na Marco Nzeza, na Koko na Bango, il a bien le Veboul Nzeza, Azolandanga, depuis Bandal, quoi. Obi, c'est comme on fait un na télé. Mais ba Koko mi limité. Penena yo che ba limité lelo. Yo finga ate. Et puis ça va beaucoup. Appelle-moi Genius. Kofi Olomide le barelo romo ceux qui nazara mona ina. Mais les génies c'est comme si on a vraiment pas mona ina terre. Parce que nous sommes bêtes. Na ko yemba aussi prendre bat. Bateau sur Lina ne fait pas l'homme. En fait la musique elle est innée. So botami obota manango, so ezape dona ote ko ekolango. Donc en fait ko to minimiser bat o te ba ekolipe bazana ngote na don. Tu vois, ezana ngote ke mutu oyo abeti yetinga boy. Robert avec Bombali Malonga. Genius. Musicien à la rande boy. Artiste et musicien complet. On a Théo Binzembo. Okutani lelo malobe komyo pimbwa na mongongo nanga. Ala de zuzanga Jimmy Mutombo nanga ye. Sabona yo malobe bele na motema nanga. Okutani lelo malobe komyo pimbwa na mongongo nanga. Ah, génie. Tous les gars, Salozonga wa salozonga nakoda soko zongite nakobeta lizigita pawata kudo moto ya beta kango la katoliko sokia bele ngokyo sene menamu te alido menamu te to charmant aussi. Allez, to charmant. A to lo ba mutu mabete a to finga te. Pona mona ba prêtre ba alia ba o finga ngapa mapa na police. Encore bazar na ko ba mabe mote a to ko yemba kaka. Salozonga na kodaye soko zongite okoyoka sangwa milelo ata kutu moto ya beta kango ya katoliko sokia bele ko sede menamu Pegiti tanga ngai marido menamu te je t'adore. Respect aux mamans. Zagi lobika le 14 février. Allez. Respect na ba parents ou respect. Et puis ce qui te quoi maman na bien yoko na bien. Ni bébé yoko kina yo kende. Ndeko lingi ngana souffrir pour mote mananga eza na maboko na yo yi. Wa pi moto ko sala la biso réconciliation ya l'amour. Poyanga mote mananga ezongisa. Mawa bolingo eseke yi na nyako yo kata mawa nangai. To chanter nzembo na noe. Bolingo eseke nani akoyo katama wanangai
awa ye awa bolingo esekei nani akoyokata mawa na ngai aye pitié o pitié o pitié o pitié o nabi awa nde toyemba ngo awa obike banzembo nasala ngo na kanda po ezaka awa ofute o fute o yewa fute o fute o okoma siko toyana so awa mawa bolingo eseki nana koyokata mawa na ngai ale pitié o pitié o pitié o yeba fute o yeba fute nzambe fute o fute o fute o fute o fute o tokabela batente maboko vraiment maboko faut comprendre que tu dois permettre un génie. Tu as permis un génie. Merci beaucoup na famille Nzeza Mobimba, na famille Boulezo Landanga depuis Paris, puis Canada. Merci beaucoup Harmonie Chindo Balobi, Binonde Makamuna, Joya Mboyo, famille Mboyo Bozo Landanga depuis Paris et Nabo Sanité Ousmane Gouzele, Babimboli, agence Badem Oversi depuis Paris, Masolo Asikaye, Riss Noir, Ami Singom. Est-ce que cette fois-ci, tu robinate un génie? Tu robinate. Tobina, animation Tobinate. Le lot de Mara c'est Goyem. Présence na matanga c'est kwisa kembete. Pina lo beta beta fa beta. Bouche bée. On appelle ça bouche bée. Hey, alta bouche bée. Présence na matanga c'est kwisa kembete. Ah bien. Ebayaki po bapiangaki etongo na loboko perfusion bakuti na simba foto mutumbo yanga na ye ya nsima tokoma bainséparable dimi mutumbo ajmanda lesele apres bamemi bakomoneke ngai présence na matanga esekwezaki ebembete yibinzembo genie yibinzembo dada yibinzembo genie tokoloba yokoloba ngana yebi azalaka moto ya machine akoma misi malade ndeke paile. Nadia, est-ce que vous avez plaisir de ici on travaille? Quand le Kofi Central. Présence na matanga c'est quoi ça qui bembete. Et là vous allez hein? Et là vous allez en mais na moni OK na ndé musuba ninga belé ba yakina bango ndire R&B mais yo na moni waki na style na omorope pentacle on a niveau yakina ngo ezani parce que sur le tali il faut bien dire na bateau Kofi abimisi na Kofi Central. Mais moto yo to moni ba chouchouté na nzembo wana ici on travaille c'est Adada. Pe obimi na place na yo moko. Non, eza songi te. Eza na nga makambo biso de kala. Il y a des codes secrets. Code secret. Code secret ala ka yo misa code secret yo ma. Ya on azomona na studio na sima Kofi Olomide, azo sim Yonax Kofi Olomide. Je suis en fait c'est comme si on a aimé na kata Kofi Central. Non, en fait il faut dire parce que ezala na ngot. Autre question non? Hein? Mais c'est peut-être qu'il fallait pour passer qui là? C'est qui? Oh, c'est qui? Qui se prétend être fallu pour passer qui? C'est qui? Motona Banzibi. Oh, Motona Bachoko. Naimba boy. Naimba boy, naimba. Nga kotuna kate soki mokana sala yoni. Rencontre mituna soki sala mboka nini wo. Yango Kofi Central na mechanisme. Monele boyazwi. Monesila kaka wingai sababu baya dodando daya ngadunda dadanga poza sta matanga e sekwi
Nauti kotala passage moko dernièrement awa na page ya Fally Ipupa tango bosalaki eloko ici on travaille ya Kofi Central olia kumisa Kofi Olomide pour na Kofi Central abi merci à Dada les génies de la musique congolaise tokodonda tokos. Sérieux? Message wana c'est comme si Kofi Olomide et Fally Ipupa sont derrière le génie de la presse et le génie de la musique africaine. En fait, moi, ça me va droit au cœur. Est-ce que tu parles trop de Fally Ipupa aussi? Bien sûr que oui, je n'ai jamais rencontré Fally Ipupa. En fait, je le dis tout haut. Fally Ipupa, je n'habite sur Ebinga, mais moi, je me dirais que mon collègue, on a rappelé parce qu'il y a des gens qui ont compris qu'il y a déjà. Pour Fally Ipupa, les jours où il y a des gens dada. Aouta on a bêta piano, aïe Lorette la perle, je crois, Jimmy Moutomodagi. Na boîte mo bonne ville, babeta conseil mon massina. A interprété Olivia, je crois. Maman nangai. Aras qu'on a boîte mo bata. Non, bien, on va essayer mon casser musique. Voilà, na bossa na ngote. Ayaka kabedingala et puis à qui ve gubalae. Après ça comme yo comme on a mis Socrate. Ou bêta danger yo zande tibisote. Le jour où on a rencontré Fally, le suprême Kofi Olomide. Donc arrêter ngali kambumoro mesko na likolo na ngoso sa singa toi. Wande mona surtout wa génie. Mais ngai kopé sanga otente na komalete na otem mo bonete na moni kanga na danger non. Sorry. Par contre na lingana bosser na la sabatu pena que si que bat ba condamné bango te ke naza pena génie yango bango lo bando lo ba voilà fait ngai titan obinde to bané marambo yo première émission de Salek Salek na yo au mona gine mamdu bandaki tinde comme lelo les gens entendaient de moi que ngai hein gloire à Dieu lelo non maintenir quand même. Surtout ni batu msuba ndobeta na basi masala ba kese place basuka yo ngana oito ibi bamsuba kuma su banzamba ko ngunza su banani su bana msuba kuma su kuna na éviter donc combat na poto bazo zela ba découvrir yo non expliquer oui et pour notre ko beta ngo pété so na beta su na beta zela beta su nze msusu faut mona ga notre ko beta te ah bali tango moyebi makana tango ngelo bayete mutonyo so beta tango na ye tango moyebi makana tongo ngai ingelo bayete un célèbre beta tango na yo ebela mona ya bolingwa bozoba boye foge love foge ebela mona ya bolingwa bozoba boye foge amoni oza chambre ya banzembo chambre mobimbe koko mata conteneur eza banzembo na nga pona lingando lo bate poda. Est-ce que yeba ke ba cher internet bat no so ba yeba ke oyebi musique pour ekomela bango déjà na si wana eza likambo bomba te et puis na bogar quand même lo bango te pona na bogar ba lo bango wana lo bate pona et puis na moi folo ba na moi mke na bogar donc na bindule me na moi mke na bogar batumi ba linga ba et puis na bina fort lo bango te. Est-ce que ça va que Maman Rose zoya? Kasi ngo lo na lo batna beta solo solo. Est-ce que surprise Rosa makasi? Maman Rose. Babi le ozo lo batro mais ba ozo la sikoyo. Générique lo ba kiwana. Ça, il y a générique té. Non générique. Il y a générique té. Et ça chanson dansante, et ça générique té. Et bani maman yo mo bonde bozo likolo. Batine, une nuit de carnaval. Et Simba. La lumière de la musique. Je le pardon, sorry. Tu vas aussi me danden. Aussi me danden. Maman nous ça mampo Simba biso to bien on est là. Faut en respect ba konduye po Simba. Et s'il non. Le faut kaka bat bazo orienté au sili. Bat bazo là wa dada webi. Na biso que faut kaka bat bazo orienté. Que non, tu dois pas passer à la télé. Yo supporter ko le kana TVT. Ezaka bongo. Que yo ndoza boy ba bengsi na boîte mo non, OK té.
fâché bani mazo okende te papa. Déjà discipline nos alana. Yebi kana kenda boîte te quand même. Si. Mais ça yebi. Jésus na yebi. Donc pesa en carré, tout ça que j'ai l'impression. Biso ba musicien. Tout le cas tu ba jona ba adalaka moto machine koma musicien madada ndeke pai. Moto sima. Abaluka yebate. Une nuit de carnaval. La lumière de la musique, elle dansait comme elle regardait, elle est devenue aussi belle. Une nuit de carnaval, paratonner, elle voulait me voir jaloux, il gratte la parole ma balle. Tourner sans se lasser, voler sans s'arrêter, chanter, venir laisser qu'il finira par le allez tourner maman, tourner sans se lasser. Qui finira par le Sugara le on dit ole le bidane le ole tombo le onde. Mutomoda, je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme étranger. Sugara lito pegita lito. Mama dole lo badi dole. C'est la que m'a fumé de l'olé. Bon, là, j'ai cette île, l'olé, non, qu'elle est olé. On est mal battu là. Battu par Imabou. Tu galères dans les pongo, les ojese. Vous galères dans les envols, les ombi. Bonga, mais balade, Puli de olumbiti bali dori boli tori li melisaize bole bolo li Jai ça moi j'ai mon Une nuit de carnaval Une nuit de carnaval Une nuit de carnaval Natuni nanga Jimmy Mutombo na bengi ange na célébrer. Toge, allez où t'es, papa où t'es, papa où t'es, papa où t'es. Où t'es, parents de potes, et Berlonga Janobamba, n'ira bien là où t'es, Fabrice Nseka. J'ai bengana nous, Mike Ndengela, Kujo la joie manage. Bébé bengana nous, Nanu Jimmy Mutombo, Abenga Ange célèbre les Ayanana. Benga super tonton, Ayanana Jimmy Mutombo, Ange célèbre. Mike Ndenge Kujo la joie. Une nuit de carnaval, une nuit. Une nuit de carnaval, bébé ngamourou pela. Une nuit de carnaval, une nuit de carnaval. Mao. Naemba nanwe nanu na bluze. Pila beta nanwe toemba nanu. Nalinga jimpe naemba nanwe. Sigoyo moteme komyo pesa. Ateme yoki mpasi. Jano bamba. Naemba talo kola luambo makiadi yaemba kabwe. Mwana tika bozomba mwana. Sadige. Maboko. Sadige. Maboko. Mwana socialio. Il y a peu de musique. Vous comprenez? Oui. On est musique de recherche. On est concert à blues. Pour le badjo, on a ma bomba donc. Or on y a musique. Parce qu'on y a surtout un angle na katina. Tout ça là on peut aboyer. Y a on a batuba qui bana les rassonner parce que ils ont un maramobo et on dirait. Pengitintan narobina omwana. Aluambo. Keva. Mwana wa pingi falling.
na fini confin me ache mo pati na nzoto na ye kebaka mwana. Merci beaucoup ma chère internaute. Merci Tobi na suka, Tobi na suka na ngasko pesa message pour na l'air à sonner. Na eloko zo bois ka kala mingi te ah parce que ma chère internaute ba lobi ki. Yangona to boati. En fait l'air à sonner et album nanga ibma erelinge bima. Erelinge bima. Date exact. Te nga za ka diriger na nga nga monter. Faut manager nga sanga date bima. Pour na ba jouer bima. Na ibité. Bon, on va ça là, on va taper bureau dans l'ombre. Bon, on va gérer biso pour bon, on va mission. Donc, et puis les producteurs, attendent ma camonnaise au monde. Et puis là, tu as posé l'autre, tu as posé la bonne biso na raka. Kofi central. Bidiza monte mama, malembe. Danga de daga do mama, malembe. Bidiza monte mama, malembe. Dagunda dabadezo ma nga ngotu nagate soki mokana esale no yemba te. Merci beaucoup ma chère internaute Nabiso. Je pense que nazo tikao moi maki nous peut ça la bien. Parce que autre le bango tobi oza complet obeti oyembi esali sko bina. Nga na oze désannoncer na na yo na bina manzeba fabrica zero. Te jamais. Nga na yana pona mutu te. Na sala lo hôtel ngai. Na nini kasi. On est le bina te. Ba création. Lembe. Ah. Malembe bina wana kasi. Osepela nango te. Yo mouvement ezana ba création. Est-ce que ça te? Yo lingango te. Na linga te. Ko fi olomi devie nanga. Na bina nini kasi. Chef na bina o. Ebena to fali pupa. Boulot. Pesa bango moto. Pesa biso moto papa. Pesa bango moto. Mais mission ni kitoko quoi. Mission ya rande boy. Yate ba traitant on se station ko son ka boy. Merci beaucoup ma chère internaute Nabiso na odi boy. Dans de la moto zap. What's the like moto zap. On la bord on. Pesa moto. Boulot, Congo de Sundok, un jeune d'Afrique. Boulot na China so pesa ba ya mambo. Amata moto.
Mataye. Ana papa mataye. Amataye. Soto na ye. Omo ni su mataye. Amataye. Mataye soto mama. Yeye ni soso. Hey. Ana papa mataye. Amataye. Mataye soto na ye. Omo ni su mataye. Amataye. Mataye soto nanga. Mama na bana fonde na ye. Fonde na soto nanga. Mama. Pito. Merci beaucoup, ma chère internaute Nabiso. Je pense que bon, vraiment dengue ambiance et l'équipe en répétition. Il y a Adada. Je pense que le génie de la musique africaine et congolaise. Je pense que Naobenga Ndegonangai aya jusque super tonton porte-parole il y a Adada. Marie qui au monde en a maintenant rapidement parce que Moustapha Malembe yene mutoza auteur et coordonnateur ya site Oyo. Moi quelques minutes ba pesio opé ça moi rapidement. Ah oui, opé ça moi rapidement programme. Moustapha Malembe, merci génie de presse congolais. Yo mo moné 42 yo gende ba bosser. Pe o moni ko di jazo sala. Donc musala ezate ko loba. Rosa la musicien moza musique. Donc Adada za musique. Parce que so beta drum azo pesa kore yo mo moni za mamuté nazo kosa. Pe azawa nazo beta guitare, abeta ka pe piano, abeta ka mbunda. Donc ata bo moni muntu oyo aye chez biso ayebité. Tous en a 4 écoles, to la kisa. Donc il y a un tournoi de bébé parce que déjà ils ont un temps qui va coûter tant de l'ouvrage comme la génie. Moi c'est super tonton, mais on le bézaté vous savez sabi à d'ailleurs gérer va faire une sur la musique congolaise. Donc on a tous un mardi jeudi na CNC place ici le yo na vena biso fallait à outa papa na biso o a toko fa paix son âme ve madilu tous on a mardi jeudi pour toute ville. Et ça on a tous dans les balcons CNC à venir Mbavu. De mardi jeudi de 10h à 19h en tout cas boya et on s'appelle sangai bana luanda bana poto grâce à boyimbo motema papi kaki la foudre algambambi madame nakasa luanda donc gérer va faire yo yebi Patrick boyimbo saremo donc na pesi mbote yo yebi famille na ngai na matadi betimbemba donc ciao. Merci beaucoup, moi j'ai dit merci beaucoup, bien redon Balobani, bon retour au pays. À toi Patrick Bilan Fouamba, Babil irlandais congolais. Donc Aza déjà na Ratakin et je dis merci beaucoup à Ousmane Gouzele, Ozali Nabiso depuis Paris, Balobi le Fridaouz, Nabo Sanité Joe Amboyo Motema Harmonie Chino, Balobi Azola Nabiso et Masolo ya Sika, ngoma business. Déjà ici il y a Masolo ya Sika. Bato no so bazana poto bazana bezo ba ndeko na bango, ba ke neko tanga na Russie, numéro contact yango wana, bobenga ka pegi titan na Sabino planning. Je dis merci beaucoup à Ravel Boyenga depuis les États-Unis, Nabo Sanité mon vieux, hein, Yebabenga Raye, ya joli Mabeka, papa na Divina Messi depuis Rennes wana zola nangai, Nabo Sanité agence Troika, bateau nyonso baza vraiment na Libanda mboka surtout na Belgique, bolingi botina mbongo na bino destination Kinshasa, bokene na avenue Bribant, je pense que Bribant numéro 3 na Belgique wana donc na agence Troika. Paolo dos Santos, camarade à Patrick Boyimbo, ça vraiment. Paolo dos Santos. Et pas Venabiso René Mikobi, Oazola Nabiso agence Troika. Nabo Sanité, bateau nyonso bazola Nabiso Mikilia Poto, Henri Modogolongo, Titi Étoile, Levé Moussafa, Kobange Motema ya Mama Aline, Kobange, Nabo Sanité baza vraiment ébélé. Bon s'abonner vraiment à site Nabiso Oyo, site Nabiso Oyo, vraiment ça a vraiment plaisir. Il y a chronique musicale congolaise et merci beaucoup à toi Papa na Idrissa Moustapha Malembe na confiance nyonso pe na info nyonso za pona tout ça la pona info plus DG Lookman Batonyonso équipe technique Mobimba, il y a info plus Ousmane Sassi et Nabo Sanité et va bien un mystérieux Azam mystique Azam danger. Donc Tokutani Mikolo Zalikoya, hein? Mikolo Zalikoya, Tokomonana. Merci, bye, à la prochaine émission. Saki Alingi Atala émission Yakambangu info plus aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus otalaka